Pas aucun de tête. Ou aza locaux. Ok, aza international. C'était à Kanda Yoana. On m'a Éthiopian. En direct à rapport à Njili. Kanda Salaga. C'était à Kanda. Ouais, tous les amis des pasteurs qui étaient à Kanda. Qu'est-ce qu'on peut pas pour la Dubaï? Baki to ko pour le monde entier. Eloko nzambe bakamaka yango te. Nzambe soki sa telemi a telemi. Ite akandanga na biso kyoki bana Paris baleki bana Dubaï. Yoso ka bana Dubaï bakenda sa. Paris nde ningsa monde. Ite akanda yoke Dubaï. Dubaï ya chana na penda ya chibwabwa. Sia. Ungana oke Dubaï, ungana oke Dubaï. Bana Dubaï ba pauvre malheureux. Ba tene loti, ukomya na pe ba okipi atati. Ba ke la liso na ndaka ba bikok. Ba so bana Dubaï bana mbongo, yoso ka bana Dubaï. Limana songo bimana, masuma songo pasuka, ogo sale lokote. Master, I'm playing with the next year. Abi okay na shop na Kata laksa. Mona na Dubai ya mwana mboka. Parce que vous na là. Et ni laisse la personne qui au voiture. On dit on a réseaux sociaux, il y a un mec qui est-ce que tu as eu mon petit loko wana ba pesa ngai. Yo sala bi ata so ni tenga na yawa na Dubai pena makambo solo ba yango wana. Nana kemba na oyo tola. Yo sala na Dubai sika mituka ya chef ya bitoko ezali. Monde polo ba dignité ya. Eloko wana ba pesa ko ese polo ese ya bien. Donc il pousse eloko mususu. C'est comme ça. Mais bino beno mate akanda boksa tu shoni mate akanda mana ke Dubai na beto una mbanga ukoma pata Dubai yango bana Dubai masoko bata na mbongo te ba pauvre yo ngati pa ba Dubai nga préfère bana Paris bana eso pawa a Dubai pa pamba kende na ngai fona engager ukoma mukala. Votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Nazui visa au mokola liboso to kutanaki nzamba lobina pambolo na visa na billet que les bons dieux te bénissent nzamba pambolo suko. Merci. Je crois que na yembi eza histoire à vie na ngai eza message à vie na ngai yango na répéta kango à tout moment na yebi ete ya kolobeza ebele na bondi nzamba pambola yo na yebi ete bandeko mpe baza ebele bamoni likambo tozosala ete ya mpe bandeko mosusu e enseigné mpe mabota ebele fait à part ndenge olobi ete biso mpe toza mpe na baoyo ya biso fo tosala yo mpo osali oyo eza ya yo mokolo ya mona yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis grièvement béni parce que
chaque acte qu'on pose dans la vie et bimisakelo musoso. Je crois que Jésus sala quand on la coupe la batanga Lazare. Mais quand on bimisa Lazare na punda. Je crois que ça va pas molo na coup. Amen. Je vis pas na punda. Le Seigneur. Pour l'été à Canada. Je suis vraiment touchée. Que Dieu te bénisse vraiment. Amen. Que Dieu te bénisse. Je n'ai pas beaucoup à dire, je suis vraiment touchée. J'ai en même temps beaucoup de mots qui bouillonnent en moi, je ne sais pas comment l'exprimer. C'est un artiste que j'aime bien, à Sexabi, surtout avec Princesse Mansour. Merci beaucoup. Pour la parole, je bénis le Seigneur, Théa Kanda. Je suis aussi émotionnée. Donc regardez, ça fait quelques temps. On devait tous prendre l'avion. C'est depuis le 16 mars que j'avais cette réponse. Madia, c'est quoi ton nom? Madia Dia. Madia Dia Aimé Massila. Regardez, c'était là. C'est même son nom qui était en avant. Et on devait tous y aller. Il y a Madia Dia. Moi, je prends la troisième place. Avec ma jumelle Lydia qui, elle, actuellement, elle est à Dubaï. Elle m'a même envoyé la chambre que tu devais dormir. Mais comme tu ne pars plus avec moi, mais tu vas aller seul, tu vas aller découvrir avec les gens qui t'attendent là-bas. Et voilà, quand Dieu m'a dit tu ne pars pas, tu dois finir quelques programmes que tu as ici. C'est comme ça que moi, parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors je tiens à obéir, que là c'est sacrifier. Peut-être les pambono et les choses là, je ne suis pas prête à arrêter ça. Donc voilà, Théa Kanda, le comédien préféré de ma fille, Princesse Manzola. Votre c'est tout à l'heure. Donc, tu as déjà ton visa? Il y en a. Bon, avec une émotion, il y a Koula la tête pendant quelques jours. Tu vas aller acheter ton billet et comment moi je m'arrête là. Moi je m'arrête là avec toi. Ceux dans un programme spirituel ou bien organisé Miloulou, j'aurais besoin de toi, mais franchement je m'arrête là. J'ai fait seulement ma part, comme émission dans les a fait ta part. Moi j'ai fait ma part et toi tu fais ta part. Et quand tu partiras, Dieu fera sa part. Amen. Merci beaucoup, maman. Nzambalola, akanikola yo. Azomiselo ya mingi, maman. Eza facilité. Nous avons un nzembo moso na vai na ndako na yemba. Yoza ponanga oyo mosusu akozala te ponanga. Amen. Fongola miso yekangama na basusu liboso na yo na butana pasi ya bomwana. Amen. Liboso na yo naza moto ya esengo. Kati nanga oteyo basusu basengeli nango. Ngana yo tosolola masolo akati. Ke mwanzambe simbali kambo na motema. Mosike bongwana pene. Molili bongwana pole. Mawa lipamboli esunga babola. Koma kombo na buku na yo lopango. Okomisa leki ya Jésus likonti ya famille. Na kiti na yo bovanda mibale te o. Yango nkembo na yo okabolango na nani. Yawa bosanisa nga bapasi na nga bomwana. Alléluia. Abosanisa nga souffrance bolenge o. Pona benga ye papa nasenga numero na nani ye. Pona benga ye Shaddai nasenga autorisation na nani ye. Yawe yaya lingaka nga na ye tovande sika moko. Alingaka te na lela komisa nga esengo na ye. Eloko esepelisa nga pona koma ya ye. Akoma kombo na nga na buku na ya lopango. Nakoma leki ya Jésus likondi. Ce que je peux te dire, Théa Kanda, biso balu batolobaka Nzambe
nzambe ngwa bajombola nzambe aza ba o baza rejeté o mokili bato bamoni koza pamba nzambe akoutilize ka moto moko eza lokwa canal na utilize mama po asalela yo ye asali part na ye yo mpe esala part na yo. C'est ce que je peux dire. Ben, prends la route et puis on se dit bye bye. Moi j'attends ton coup de fil depuis Dubaï parce que moi je suis l'article en Akiliate. Là, la Kakali, là, les taux, il a là, de fil. Comme ça, tant au commis d'avion. Moi j'attends ton coup de fil dans l'avion, pas à l'aéroport. Avec le stress de l'aéroport, je voudrais que tu sois dans l'avion, que tu me dises, maman, la pendant la chaise numéro tel. Et je vais attendre que tu atterrisses là-bas et que tu m'appelles, que tu es dans telle chambre. Bande connu surtout va soutenir à Kanda. Et il a besoin d'argent, je crois, pour beaucoup de choses. Vous pouvez le faire. Que Dieu nous bénisse et bye bye. Je ne sais pas t'accompagner, je reste chez moi. Allez, bye bye. Je veux que j'accompagne. Non, moi je suis. Bon, allez. Merci beaucoup. D'accord. Allez, bye bye. Fais un câlin. Fais un câlin, toi tu dis le câlin. Allez, bisous. Que Dieu te bénisse. Merci. Bisous là-bas, j'attends ton coup de fil à l'aéroport. Hein. Ah, ok. Dans l'avion. Hein. Oui. Toi aussi, ton jour arrive. C'est dans peu de temps. Ah, Dorcas Dubaï. Je bénis Dieu, maman. Amen. Dorcas aussi, ravi. Voilà. Bino bato bochaki tembe. Oh, lite ya kanda suki kaka na Congo. Yeyo ake Dubai. Ah, Dubai ezomona e. Bino bato bochaki munoko. Bosuki. Bosuki. Yeyo. Lite ya kanda. Yeyo bochaki tembe. Andire kazokende. Duba duba. Duba duba. Pasta moliloba pona bango. Vraiment, merci na maman pasteur Esther Ngalasi. Voilà. Merci na internet nyonso. Yewana. Merci na les amis de pasteur Lité ya Kanda. Bisika nyonso bizwami bino. Merci na ba nyonso o ba sepela ko soutenir ngai. Merci na les amis de pasteur Lité ya Kanda ya Dubaï nyonso. Merci na maman Kapash ndeka gato solola ki. Kapash TV. Kapash TV. Ngayo na kebino mo bozomo na ba fan déjà nde bazo filmer. Yewana. Tikuna. Nani opekisa? Bafan kili kili. Bazako boya. Bango wana. Naraza kaka. Okay. Voilà. 1 minute 45 secondes. Te ya kanda. Te ya kanda muni Dubai. Boseraka basentira mituka. Ya zo serrer avion. Ah ouais. Ah ouais. Dites-moi, que ne se présentez pas papa wana. Laissez votre passeport non marambutu.
okaka kokende te ti oyo aza loko ok azalaka na international lite ya kanda ye wana aomata ethiopian andirect aéroport ya njili kaka ndenge ezalaka lite ya kanda. Ouais, tous les amis des pasteurs qui étaient à Kanda, qu'est-ce qu'on peut pas pour la Dubaï, et bah qui te peut pas pour le monde entier. Et là, quand Nzambe va kamaka yangote, Nzambe soge sa telemi à telemi. Maintenant, si vous êtes à Dubaï, les amis des pasteurs ils étaient à Kanda, tous les warriors partout dans le monde, ici quand vous soyez bino, bisoyi. C'est le pasteur Lité à Kanda en direct de Dubaï. Maman Kapash Yomoko Zomona, Kolo Pambola Yo, Toza Awana Dubaï, Nami Ndele Bazo Sepela, na pasteur Lité à Kanda, de Tozo Tambola Awa, Toza Penza, na Bulutu na Ngai bienvenue, Oya Yambinga Maboko ya Kofungwama, Yomoko Zomona, Maya Misu Etanyina ya Kotanga. Ah oui, Lité à Kanda. Yeyo. Nika Lité à Kanda. Nika Penza Lité à Kanda on a des autres. Oui. Depuis quand? Na commune. Ah ouais, ça. Oh bango ba edise hein. Oui. Ba edise fixer ça là on mboka wana. Ouais. On va prendre. Bienvenue. The shop where? The shop after this building, this backside. Backside building? Yeah. Montreal? Yeah. Backside by Montreal. Backside Montreal, yeah. I have many shops. I will take you to all my shops. You're free, right? No? Yeah. Yeah, free time. We will do it. Combo nona. Yeah. You from Nigeria? Nigeria? No, Congolese. Congolese. Mm. So what is this movie name? Ouais, ça va. Papa Mastic, ça va? Oui, ça va. Comment est-vous? On est bien. Oui, ça va. D'abord. See, now I understood who he is. Yeah. Yeah. Now I understood who he is. So,
In my country, the movie came and it's based on you. In my country, a movie came, it's based on him. Pasteur l'idée à Kanda. Pasteur l'idée à Kanda. Comme la musique là. Et là, toi qui as un hôtel, c'est bon. Ah, c'est comme ça, c'est le hôtel Louis. C'est là, oui. Usambila kanzani. You God, and I get good business. Toka tana oh. Hello. Allez, bon. Ah, bravo. Actually, I am. No, you just know. Actually, I am doing business. I don't know. Ouais, c'est les facilités à Kanda, frappe na retour. À Katia Dubai. Et Vale Kauki, ambisi ya minene babimi. Bima na songo vimbana. Pasuka songo pasuka. Ogo sale logo te. Sale logo. Basta. I'm playing with God next year. Dubai na biso. Basta. So tell what you go now. No. You go come to my shop. Come to my shop. Abi okay na shop na na shop. Tata Laksa. Tout le monde à Dubaï à mon mboga. Ouais. Bimbaso. Et Vale Kauki. Ambisi ya minene babimi. Bima na soko vimba na. Pasuka soko pasuka. Ogo sale logo ti. Logo elle passe à Dubaï. C'est là my shop. Ni les. Ça. Zira. Comment on va quand photo qui on va tiens kozokanga koto filmer koto ngala morning na bi me o ba ko ba edite e to yebi merci beaucoup oh combo zali en tout cas au quoi on va déjà que aux arts oui moko oui naenda moko le pasteur dit que kumpi na lala ni laisse ça fait que voiture tu ndia mona ba réseaux sociaux yo na ndia mona naki est-ce que pinza ta yo moko pinze loko wana ba pesa hingai yo esala bi ata soni tenga na yawa na Dubai pena makambo solo ga yango wana kana kemba na oyo kola yo sala na Dubai esika mituka ya sika ya chef ya kitoko ezali monde polo ba liteya eloko wana ba pesa ko ese polo ese ya biete donc il pousse eloko mususu
C'est comme ça. Hein? En tout cas, Baptiste va dire que yo aussi au Bongi. Ah, rien. Nazokemba kutu makasi ya dégâts. L'association il y a ma femme Allez, yeyo aleki. Allez, toleka. Tout droit kaka. Tout droit kaka. Même moral. Akandanga na ifse gyogia bana Paris baleki bana Dubai. Yosoka bana Dubai bakinda sam. Paris nde nimsa monde. Atako to bana États-Unis pongi. États-Unis belé baya rapo biso to fula bangwa. Le roi va mettre gege motepela aya arrache biso na bana France. Biso nde bakole polémique. Ite akanda yoke Dubai. Dubai ya chana napenda ya chibwabwa. Sia! Ungana oke Dubai. Bana Dubai ba pauvre malheureux. Ba tene lote. Okomiana pe ba okipe atate. Ba ke lali sona ndaka ba bikok. Ba so bana Dubai bana mbongo. Yoso ka bana Dubai. Ba kongola ba Dubai wana ba na lati. Ba kongola Dubai ba vana na ba bikok kuna ba kenda kombola ba chambre ba musala ba otetela ke mafumbi ba sala na man. Ai lote. Yoso mona otetela kabela mtumbo. Aosaka video azo finga batu polémique. Jamais. Tabalite akanda. Sia. Itakana na ese koya no Paris. Soko ibana Paris ba lokelo chomba bien. Ode Dubai ana boto komi na beta téléphone malonga yate. Et pourtant Dubai wana ba chombo moins cher. Ba preta Dubai ba masoko na fingi bango. Ba okipi opiti. Ite akanda. Tiko bete la biso bato na ke Dubai. Dubai si la. Kongola prete na Dubai arate. Na beti no gazon, l'accent Kongola prete. To l'accent Congolais mo kabila ta 1000 euros. Ata 500. Na kitata 300. Sia! Ite akanda ngai fona na zwa ngamo na choga de diko. Na lobaki. Foza mukala na nga. Pona maamba bien FNJ ya président ngai et puis singa musala. Na ngiko lobela ngwati. Mais kate moi mystique wana prêtre. Mais bino beno mate akanda boksa tu soni ite akanda. Wana ke Dubai na beto kuna mbanga. Okoma pata Dubai yango bana Dubai masoko bata na mbongo te ba pauvre. Yo ngati pa ba Dubai. Nga préfère bana Paris ba na mo wala. Bana lila linga bango te po ba bisenga singa. Mais Paris pe bisenga singa bazami ba prêtre be bali. Okipe ba kipe. Vous comprenez? Wa bigis ba kanze ke yenda simba Paris. Ma ba te ke Paris za ba parisien. Eza ba français d'abord. Eza ba congolais nga ba prêtre ba zelis Paris. Ba sala ke Paris est fonctionné kota ba forme. Yo tsikala kana banganda te. Ite akanda yo ifuna benso na Paris. Bana Dubai baba pauvre. Na ifsa kiyo. Kama na lite akanda na lite. Te akanda. Opesi nga meshana ako beto pamba. Ite akanda nga sona ine funa betao. Na pekisa kiyo tango zubi ya Dubai wana. So keke no Dubai te. O champion na mata avion. Na pekisa ko keke Dubai. Ba Dubayen. Ba faux prêtre. Ba prêtre. Dubai esi la. Ba Dubai ya ba Congolais ya ba skola ka bibembe. Ba kombola ba chambre. Ba ba pauvre. Ba Dubai ya ba français ba pecho ba sala ba télé réalité kuna Dubai ne ba la. Congolais.
Paya wana bavanso na ndako ya bikok. Ite akana laksanga prêtre mo a Kongola Kabila ta 1000 euros. Avec 300. Awa ite akana. Yesu pawa a Dubai pa pamba. Kende nao. Ngai fona engagé yo. Okoma mukala. Ah. Mba. Votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.